Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo na tango oyo tozali kolobela bino na oyo etali ndenge nini bato mosusu bazweli likambo oyo ya Epafras ndenge nini na mbeto ya hôpital ndenge ya komi pe ba déclaration na ye ya sali pe tomoni ndenge nini ba congolais ebele basali ba commentaire na kati na likambo wana ezali pasi pe mawa pona bato mosusu bandeko. Bato mosusu balobi ete ba congolais bosala keba po ete poison ekomi kotambola na ndenge ya kosakana te po ete Joseph Kabila na gouvernement na ye batindi bato po ete batielaka bato ba poison pe ba congolais bokeba na ba voiture na bino na ba parking bomoni bozoba. Pe ba mosusu balobi ete bandeko congolais tosala keba ndenge ezali wana biso ba combattant tokotelema po ete tolakisa na mokili ete Epafras akoki kokufa kaka boye te ifo tolakisa bokasi na biso. Bandeko babolingo likambo oyo ya Epafras bato mingi bazali kozwa yango lokola liseki kasi bazali koyeba te ke ezali likambo oyo Nzambe nde atie devant les preuves oyo ete ezali ba makambo moko ndeko soki olingi okota na kati na likambo oyo ngulungulu keba Nzambe pe akofieta yo. Bino bomoni teke na site oyo batie image ya Epafras bomoni teke batieli bino elembo monene batie ndenge azali na hôpital ndenge aleli pe batie ndenge mokolo oyo bandaki kotia monoko. Bandeko soko tali mokolo oyo Epafras abandaki kofungola monoko pe koloba nani andimaki ete lelo akolela boye pe akomi yo bato wana balingi basalanga mabe me toloba sikoyo ye bandaki kobeta tolobi ye nde azali na Nzambe na ye azali na bomoi Nzambe ya bato mosusu bakufa ndenge nini Nzambe yango bakangi ye double déclin azali kokoka korespire te lelo Nzambe yango. Mbala ya liboso bandeko na mona ete batie Nzambe contre mire bandeko. Eloko ekamwi singai mama Rosalie pe nazali kokamwa bandeko babolingo. Boyebi ete elekelinga ti siko naza ko comprendre ete bandeko. Surtout likambo uti koloba ete gorille asali bitumba na gorille nazali komitu na ye gorille yango akotelaki na kati ya hôpital ndenge nini bato bamoni ete bandeko. Alobi gorille wana lancé ba makofi mais ezali kolekela ngai bandeko. Tanto abundi na gorille tanto babwakeli ye denkusu bankusu mibale vandi na kati ya cerveau na ye pe bankusu wana o pasteur moku na mutu nde abwakelaki ye yango. Bandeko babolingo oyo nyonso to azali na problème moko ete Nzambe a confondre ye.
bato mosusu bazali koloba ete azali na problème moko psychologique mais tozali koloba ete nzambe nde akonfondre ye bandeko mpo soki otali meme maloba oyo abandaka koloba mpo na baloko mbongo banini tala ndenge azali komélange bamakambo azwa oyo aloba atiki azwa oyo aloba atiki azwa oyo aloba atiki mpe na suka na yango aza kozwa mpe nkombo ya nzambe aza kotia lokola te nzambe nde moto atindi ye mpo alobela bakongole mpo ete atalisa bakongole verité ndenge nini lelo nzambe yango lisusu verité oyo alingaki alakisa na bakongole ekomi na suka te lelo nzambe yango akomi coincé contre mire ya makwanza mbala ya liboso namona ete bacoincé nzambe contre mire ya makwanza epuis moto azalaki envoyé de Dieu akomi kolela likambo kokamwa bandeko nani andimaki ke un jour Epafras akolela boye ndenge azolela nazondima te ezolekela ngai bandeko mpona kolakisa ete nzambe basakanaka na ye te tosala bablak na biso ndenge tomesana me totika kokotisa nzambe na kati na babozoba bandeko ezolekela ngai nazondima te ndenge bacoincé Epafras contre mire bandeko ye alobaki ete nzambe na ye apesi ye mission wana ezali ete mpo ete afungola bapeuple congolais miso me ndenge nini lelo lisusu nzambe yango oli alakisaka ye azali nzambe batie ye contre mire oyebi ke ezolekela biso bandeko bino bato oyo bozali kokomaka pamba na bacommentaire bozali kosala botika nde bozoba ya koloba ete non poison banini botika bozoba bino moko boyebi ete likambo esika euti ezali kaka likambo oyo ndeko oyo Epafras aitilizaki kombo ya nzambe na ndenge ya makambo na ye bozoba yango nde azali kofuta lelo il faut tozalaka clair o lelo bokomi kokosa o boyeboye poison est-ce que soki eza likambo ya poison nde yango na nde poison batielaki ye akomi komona leloko ya bundi na gorille bandeko gorille yango mpe akotelaki ndenge nini bato hôpital bamoni ete eloko ezolekelanga bandeko alobi gorille yango ntango akoti bandeko bapake awa bandeko gorille alanse bamakofi yango nde eloko nazali koloba bato hôpital yango mpe bamonaki gorille yango te tanto babwakeli ye denkusu na cerveau bandeko nzambe tolobaka yango nzambe azali moto oyo basakanaka na ye te soki osakani na nzambe akomonisa yo kimona meso omoni kimona meso oyo nzambe amonisi ye tanto aloba kusu bankusu mibale opase muku nayaki kotika bankusu mibale na kati ya voiture na ye nde ekotaki ye apre asali bitumba na gorille bandeko asa kokonfirme mpe gorille yango bapake alanse bamakofi bandeko elekeli ngai bandeko oyo mpenza na ye komona ete nzambe mpenza akwese na ndenge ya mabe bandeko nzambe oyo abandaki kobetela tolo o nzambe na ngai atindi ngai mpo napesa message lelo batie nzambe yango contre mire kokamwa bandeko papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo likambo ya kokamwa ndenge nini tokomi ko apprendre lisusu epai na yemoko Epafras ete abundaki na gorille bandeko gorille ango akotelaki wapi pona kolakisa ete omoni ndenge nzambe akomi ko humilie liboso ya bato tanto aloba ete gorille nde muto alansaki bamakofi abundi na gorille tanto aloba ete babwakelaki bankusu mibale na voiture na ye mpe bankusu wana ekotie na mutu bandeko nzambe aza kokonfondre ye bandeko basakanaka na nzambe te liseki oyo asalaki alingaki komeka kosala je na nzambe yango na nde ye moko azali kopeye lelo botika koluka baraison o poison o boyeboye bino bakombata lelo toza komona bakommentaire na bino bozali koloba ete likambo oyo ya Epafras soki lelo Epafras atie mutu na se biso bakombata tokotika likambo oyo te aza kutu na mbeta hôpital bosali nini po bolakisa ete bino nde bakombata na mbeta hôpital wana bino bokoki kozwa solution est-ce que bino bokokoka kobunda na nzambe botika bamakambo ye moko abandaki yango ntango mosusu kokangolama na yo
kokangola manaye ezali kaka il faut asenga pardon per loba vérité que makambo nyoso na lobela ki batona ezala ki ya lokuta mais jusqu'à présent ki na mbeta hôpital aza ko continuer kaka pona ko loba ba makambo na ko sala moi groupe ya bato plaisir mais nzambe pas ali ko conseiller mais si ko to ko joa confirmation ete nzambe oyo ya lobaki ete nzambe wana tindaki ye po ete nzambe wana nde alingaki ayebisa na ba peuple congolais vérité lelo nzambe yango batie contre Miriam Makwanza bande kokamwa bakwense nzambe na contre Miriam Makwanza nzambe atindi mutu ape batu ya mokili batie nzambe yango contre Miriam Makwanza ye moko na mbeta hôpital bandeko boza ko comprendre phénomène yango ezolekela biso tozokamwa tozondima te yango na eloko eza kokamwisa biso kaka surtout likambo ya gorille wana ndenge nini batikaki akota na hôpital boye mpe gorille aza kobunda na ye alanse bamakofi sans ke badokter bamona mpe aye komona lisusu mwasi moko ya mutu mundu aza koyebisa bamundele kotuna ye ndenge nini akoki kosala mpona koinjecte poison to bakisi yo mpona ete naboma mutu akaoka yoka babiloko ndenge omoni ndenge nzambe akonfondre ye bandeko nzambe basakanaka na ye te tala soki otali ndenge Epafrase akomi okokanisa mutu aliboma ndenge tomonaka bato mabomo ya kini yangana tolobi ete botika nde bilobela bino bakongole bozali kokoma Epafrase nde moto ayebi likambo na ye asalaki akoselaki nzambe mba makambo yango wana azali kopeye likambo ya poison ezali wana te soki ezalaki poison ndenge nini na kati ya poison ngo batielaki ekomi lisusu gorille akoteli ye na chambre babundi na gorille alanse bamakofi botika nde bilobela bakongole bino bakombato lelo bozali koloba soki akufi lelo bayebaka ete biso bakombata tokozwa responsabilité aza kutu na mbeta hôpital bolakisake boza bakombata bolakisa na nzambe wana oyo akwense ye lelo Epafrase bolakisa na nzambe wana ke bino bakombata boza makasi bomoni bino nyonso tu bozali pamba botika makelele ya pamba Epafrase ayebi eloko nini asalaki alors tina ndenge aza na mbeta hôpital aza kokontinue kaka kokosa ezali malamu te Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko babolingo problème ezali awa botika koluka bandoki de gauche à droite pe botika koloba ete o poison ezali likambo ya poison te bino ba combattant lokola bomoni ete bozali bato ya bapomba pe bolingi bolukela e solution boluka nanu gorille oyo akotelaki ye na chambre oyo abetaki ye bamakofi tango mosusu gorille wana nde moto azali promoteur ya makambo nyonso bino bozali koluka oh non batieli ye poison ezali likambo ya poison te topesi bino devoir bakombata boluka nanu gorille oyo akotelaki ye na chambre gorille yango akotaki ndenge nini bandeko parce que tozali kokamwa ye gorille akende kokotela ye na chambre boye alanse ye bamakofi vraiment bana bato na hôpital bamoni te yango gorille yango abombaneli wapi baluka ye nanu bapesa alerte baluka nanu na baforêt nyonso to ezali pembeni ya hôpital wana tango mosusu gorille yango abombani kuna po ete soki gorille akomi kokotela ye boye mpe kobundisa ye ezali grave bandeko et puis histoire susu ya lisolo ya de nkusu bandeko bankusu yango oyo ke aza koloba ete de nkusu baza na cerveau bandeko bankusu yango bauteli wapi oyo bazali koloba ete oyo aza koloba ete paster mukuna nde mutu aye kobwakela ye de nkusu wana Epafrase neti ndongo za na mbeta hôpital motema makasi kaka Epafrase change ko papa na ngai tele ndengo za kolela na mbeta hôpital toyokeli yo mawa me change bongwana bandeko il faut bongwana Epafrase bongwana senga pardon tango mosusu libiki na ezali kaka na pardon ngai loko esali ngai pasi ndenge nini gorille ya kokotela okanga bokolanse yo bamakofi ya makasi bongo yo moto ozali na mbeta hôpital il faut batuna nanu docteur wana gorille yango awutelaki wapi po ete yo moko okonfirme olobi ete obundi na gorille moko grave bandeko mpe eloko ekamwisi biso bandeko bato oyo bazalaki na ye na hôpital oyo abeteli bango na lisolo na dehors ya caméra balobi ete ye moko aza kokonfirme alobi gorille wana bapake okondima te alobi ete gorille wana betaki hyperkite moko soki hyperkite
abete hyperkit bandeko akeko tout na côté à porte après gorille yango ye akangi ekachi bandeko alobi ete asubi na bilamba bomoni ete bamakambo oyo ndenge ezali koleka ezali grave yango na balobi ete nzambe basakanaka na ye te bazwaka nzambe lokola camarade tala eloko nini nzambe asali nzambe ayimilie tala nzambe azali nzambe basakanaka na ye te ya bandeko boyebi eloko nini nzambe asali ye kaka kamera oyo ye akendaka liboso ya koloba n'importe quoi na kombo ya nzambe mpe kofinga bato kaka la meme kamera na yango nde ye mpe aye lisusu azali kolela liboso ya meme kamera wana bandeko tala ndenge nzambe ahumilie bakomi meme kotuna ye ke soki azali na testament akoki kotika omoni ndenge nzambe ahumilie tala soki azali kolinga kosala nde plaisir na bato ya mokili azali kosala erreur po ete sor na ye eza na ndenge ya mabe ye omoni ndenge nzambe asali ye akomi kotindela ye meme bagorile tala ndeko bunda na yo ntango mosusu ata na moto ya mokili ye ata moto ya mokili yango aza na bapake ekosala eloko te me bandeko na gorile ye moko balobi ya ndeor ya kamera aza kokonfirme alobi gorile yango de fois te alobi soki otali gorile yango bapake na ndenge akosakana te alobi ete atindelaki ye likofi moko bandeko ye moko ti place azali aza kokamwa likofi wana alobi ete ezwaki ye kota mbanga bandeko ti sikoyo alobi ete mbanga eza kosala ye pasi omoni sikoyo babiloko aza koloba mpona kolakisa ete nzambe akomi kohumilie ye asenga nde pardon botika koluka baraison oyo baye babwakeli ye poison oyo batieli ye bote eza likambo ya poison te botika nde bilobela bino bakongole yango na mboka na biso eza koavanse te ye moko ayebi makambo nini asalaki asenga nde pardon na miso ya nzambe nzambe ya kolimbisa ye botika babiloko pamba sikoyo bino bozali koloba poison me lokola bino bakomba ta bolingi bolakisa ete bino nde bozali bapomba me bokende koluka gorile wana po ete gorile nde moto alanse ye baku gorile nde moto atindelaki ye hyperkiti ya mbanga oyo alobi ete mbanga eza kosala pasi po ete gorile nde atindelaki ye likofi boluka gorile wana bino bakomba ta ya belgique bobengisa na ya angleterre lokola bolobi boza bapomba bokota na baforet nyonso tu ya belgique ona bobanda koluka gorile wana ye nde azali promoteur mpona nini moto azali na mbeto ya hôpital akende kolanse ye likofi ya boye boluka gorile wana ezali devoir mpo ayebisi bino ete abundi na gorile alanse ye likofi asali ye eloko oyo ezalaka te bino bakombata bino bato bapomba boluka gorile soki bozwi gorile wana te donc bozali pamba olia kokende koloba oyo batieli ye poison boye eza likambo ya poison te boluka nde gorile oyo asalaki na ye komba bomoni nzambe soki alobi ahumilie moto ndeko deux fois te eloko eza kopesanga kaka mawa malgré aza na situation ya boye azali kokontinue kaka na lokuta kokosa tala babiloko bazali koloba mpo na paster mokuna olia loba ta bondeko na nga toza bakongole nasengi yo baeskise na makambo nasalaki me aza koloba ete ano mokolo wana bapiégeaki ngai paster mokuna ndenge bandaki koloba azali kosala nga bamenance biso nyonso tolandaki likambo ya menance ezalaki wana te baza kotuna yango na ndenge ya malembe omoni ndenge oza komikosa kaka yo moko ezali pasi mpe mawa me medikama na yo oyo ya solosolo nzambe akoki kobikisa yo ofungola monoko oloba verité mpe osenga bapardon bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino mpe tosengi na bakongole botika nde bilobela likambo ya poison ezali wana te ye moko euti koloba ete abundi na gorile amenase ye na ndenge ya kosakana te na bato oyo bayokaki bamasolo yango andeo ya kamera alobi ete gorile wana soki otali ye deux fois te aza na bapake ndenge moko akosakana te yango wana baluka gorile wana bino bakomba ta moto bozali koloba ete bokobimisa bapake soki akufi boluka nanu gorile wana bobanda barecherche mpo tondima ete bozali bakomba ta topesi bino devoir boluka gorile wana bokanga ye mpo ete ye nde moto alesi ye bankuba bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci.
bande ko babulingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokazumel bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.